Bonsoir famille. Bokoto. Bonsoir famille. Bonsoir Bamouré Nanga, bonsoir Bamouré. Vous partagez. Et vous partagez, vous partagez. Bonsoir famille, vous partagez. Bonsoir Miss Mongo. Lelo toza na repas na biso ya misili. Lelo repas na biso na biso ezali ya misili. Tolamba lelo misili na mbisi ya kokauka. Déjà, donc tolamba misili na mbisi ya kokauka. Lelo repas on a dedans repas Willy Church. Babi Willy Church na dedi repas o epa na yo Willy Church. A dedi repas o epa Willy Church place Sozali. Merci beaucoup famille, bonsoir. Bonsoir bandeko nyonso balanda ngai, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Babi bo partager na ba groupe, bo partager. Merci beaucoup na ba famille balanda toujours Mabia Star TV. Merci na bandeko bo s'abonner déjà na chaîne Mabia Star TV. Merci beaucoup na bandeko pe bato sala ngama vraiment karolamba babi. La star soso lamba il faut chama fula bona mutu. La star soso lamba il faut la tilama bona mutu. Donc tozana ka biso tout pour na bosunga na. Merci beaucoup bébé Nzamba babi na kati ya France. Sans oublier bandeko nanga na pesi ba sponsor nanga ba bimi na pe ba bonsoir place Pozali na pesi Christophe Songo. Bonsoir place Pozali na pesi moi madame PCP Mbote Mingi, sans oublier na PC Daddy Ilenda Mbote Mingi. Merci beaucoup bandeko nanga. Leo toye na repas, leo tozolamba misili. Misili na biso bandeko nanga na biso bomo na musika. Tolamba misili na mwamba. Tolamba misili na mwamba. Misili sona mo bandeko nanga eza misili ekozala ya sans bicarbonate. Yango bandeko nanga avana banana nkocha misili na moto bena misili na biloko nyonso to liboso na tie mafuta nanga ya huile na kati matungulu nanga oyo na tie na moto. Tango na tie mafuta nanga na huile nanga ya moto na kumi kobalola matungulu nanga po elemba avana tia misili. Ena tana na fungoli mai na cafetière zo moto pona kotokisa misili nanga bandeko nanga na kotokisa ona bicarbonate. Mais na kolamba ngo ya sans bicarbonate. Na kolamba ngo ya nguba. Ya sans bicarbonate. Et ba ko s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV babi makamba bien eza kuna na kati. Yo bandeko nanga oyo ezali misili na biso. Misili na biso yango oyo. Ana tana matungulu ezolemba.
natika bicarbonate ndambu pona tango na misili na oba kelongo ma moto pa matena wala ma misili ya sa bicarbonate wala misili ya nguba natie bicarbonate nazwi ma ya moto na bwakeli yango likolo ya misili nazwi tomate na ngai ya mbuma oyo natie dans tomate il faut ebela bien na matungulu otie bepice na yo nakotia ai na ngai yango ya poussière nazotia yango na sauce ya bicarbonade oyo eza kaka sauce oyo nazosala eza sauce ya misili nazwi mwa njinja mokie naotiaka njinja kaka mokie eza na kati nazobala sauce na nga natanda misili na nga nasukolaka natia na mai ya moto natia na bicarbonate misili yango mpo na okende kosukola yango nalongola yango na mai ya bicarbonate misili na ngai yango oyo natia na bicarbonate na mai ya moto sikoyo nazosukola yango pamba te eza na wana misili ya sa bicarbonate nazosukola misili na ngai nalongola yango bicarbonate misili na biso yango oyo namesango na mai ya pio mpa matie na tokiso na bicarbonate naona bisilisa bicarbonate naotya nguba natya na nzungu awa sikoyo nazwi bonsoir Yari. Bonsoir Yari. Sko misili na biso yango yo. Misili yango, bonwa misili yango. Donc misili yango. Ko en attendant sauce na biso ya matungulu makambo na tie eza na kati ya moto nazobalola faut make sure que tomate est pas bien la sauce ya misili
naza besoin biloko emona na te. Sauce na biso ezotoka kaka nazobeta boye ma batomate wana efinana bien. Babi repas ya biso lelo misili te lelo nalambi repas ya bato bandundu bayebisalemela bango misili kende ka na fleuve Congo epa na fleuve Congo awa bazoteka bamisili lelo naona bamisili misili ya fresh bandeko na nga lelo nayamba bapaya te please. Natenda tomate ezobela naoka suko nguba mukie natia yango na sauce na nga oyo nazobalola mpe bate na olamba yango sans bicarbonate. Kotia mpe nguba mingi te na misili parce que eza fumbwa te otia kaka mukie pamba te eza biloko ya bicarbonate te nazwi kaka lutu moko ya nguba oyo natie. Como balola lelo misili babi kosabone massivement na chaîne Mabia Star TV babi makambo bien eza kuna na kati bandeko na ngai kosekisa everything is eza na kati. Tolamba lelo misili na biso na basamba ya moke na sauce na biso nazota awa. Babi biloko na dede on a des personnes na Willy Church na Daddy Ilenda. Biloko ya blemi bale Daddy Ilenda na Willy Church. Sans oublier na pesi mbote na ngai na Junior Mayanga sika sika. Babi Junior Mayanga sika sika. Sans oublier na pesi lisusu Babi Christophe Songo. Bonsoir à tous les ozali. Sauce na biso ekende na obalola ekende na obela boza bozotala ngo bien. Sauce na biso yango yo donc nasangisi tomate matungulu bepice nyonso tie nazwi na nguba na tie sikoyo ezobalola na kati awa kwamba te naona bamisili ya sa bicarbonate na ochango mungwa ya dokasi boni koko na ya dokasi babia dokasi star bayibomo na ka sauce yango zobela yo mo mama omona ke sauce ebeli simozumbisa okaka otie mais na otembisa okaka sikoyo te il faut make sure que biloko tomate mebeli. Sans oublier na pesi Marc. Bonsoir na kata Kishasa. Sans oublier na pesi Madame Dauphin mbote ming place ozali babi Madame Dauphin. Moi somo ba kela e bazwa katana e Madame Dauphin. Nzambe mazwa ta ya Madame Dauphin ko ya okela. So otali moi so komisi nkolot. Tomate na biso yango zobela na matungulu. Freddy Manoko, bon appétit à toi aussi. Bah, il faut s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV.
babi makambo bi eza kuna kosekisa kolamba to bana kosolola makambo soloka na komite na biso makambo ya bana babi bosabone massivement na sabone te bosabone bosoutenir ndeko na bino oyebi kalinga star ndenge alobaka oyebi kalinga ata miso la star okomelanga la star na sepa ndenge olobaka pourquoi ti sikoyo no sabone te yo bongo nanga nasi na lobe eloko Freddy est-ce que s'abonner déjà nan te il faut s'abonner. Yule na biso ke na otoka siko na kozwa mbisa okauka na biso yango yo na kocha mbisa okauka na nga nyonso na kati ya sauce awa na ocha mwa mai ndambu yango nasangisi mbisa okauka na nguba batoma bepisi nzoti na kati ena tanga bandeko na nga misili na biso yango misili evai nango na toxon de na mai ya moto na bicarbonate yango oyo misili yango oyo mbisa okauka na biso yango mbisa okauka na biso yango ezotoka na nguba na bepisi nso na tie ba ai everything na tie na kati jusqu'au fin na mibale na tie na kati na jusqu'au keep magie nanga na tie na kati etoka mwa moke babi bo partager babi biloko en attendant ezotoka. Bonsoir Pichou, bonsoir. Bonsoir mon frère, babi s'abonner à la chaîne Amabia Star Activité. Babi s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV. Oye bien que naza amoureux na ye, oye bien que naza amoureuse na ye, bon s'abonner massivement. Babi makamabia za kuna na kati. Ena tena bio na biso zo toka bandeko na nga. Tokito sola mwa mukie ya koloba kaka ke bandeko na biso ya basi pe mibali oyo bazalaki na ba ex na bango bakabwana keke so mwasi to mobali oyo kabwana na mwasi na yo ena tane bio na biso zo sauce na biso zo toka na comprendre la phénomène te bandeko na nga soki bozali mwasi na mobali bokaboni ki mwasi mobali bien mobali aboyi mwasi bien mwasi aboyi mobali. Bonsoir Christelle, bonsoir Christelle, s'abonner ko na chaîne Amabia Star TV non s'abonner te ma chérie babi phénomène bakazo comprendre en moté basi mususu bazo komi tulisa bango moko na sens nini yo zalaki na copain na yo bo vandaka na ye bo vivre na ye lisolo yango komi kaka ke bo suka na bino na nzela vedi ke bo kabwani mwa bo tambola su nzela moko ezate sikote bo kabwani bini mbale ngelo bake mwasi azana ayebi pourquoi oyo nini aboyeli mobali mobali pa yebi pourquoi pona nini atiki copine na ye wana. Donc fiancé, quel que soit mobile, quel que soit moi, quel que soit mobile, quel que soit bala été. Donc pour que ezala ba problème moko ezala ke moi ça ye bakango. Mobile pa yebi problème nini oyo aboyeli mwasi, mwasi pa yebi problème nini aboyeli mobile. Mais toloba ango te.
Si quoi erreur rebelle bande ko na bosalaka keke so na ka mwasi bi na ka mobali yo boyani na mobali ngo bake esimbi te popo continuer oke kuta na copain mususu ko komo so anaye oh mama boni bien et ce copain wana tuni yo pourquoi oboyana kina mobali no wana et ce garçon bozana et ça tuni yo boboyana ndenge na fiancé no wana atuni yo te suko pourquoi biso basi to mi weni saka okutana mobali moko okutani na ye loko uto kabona mobali mususu yo mobali koloba dadi lenda ndekute zana mobali na kutu fojo Willie Church omoni ko mobali na zana za kutu fojo mobali na kuta kipanga ite mobali na kuta kutu bandi mobali na kuta solisa ngaite mobali na kutu bla 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 mobali na kutu makamo sala kaizela tina moko te bande ko nga tongi yo solo baba secret moko boye o hutu na pa ex na yo o komo ebisa proposal bozana e ndeko na nga kofana na yo te na asi na olo beloko yo selo yo okomi mona ke ndenge na zolo baboye mobali o amona nga na za mwasi malamu amona nga na za fiancé malamu ndeko na ozo komi kosa en plus ozo komi kabaye moko tango solo na ye makambo ya ex no bozela kine kala poni ni biso basi bozala na sagesse te soki likambo esilite na ex na yo olibika na mukuse ke muto bo okutana no esimba kite setu pukuto lobaka mabe kaka ya mibali tole bande ko nga sosi na biso zo bela na tida mbisa okaka everything na tina kati sosi be febe apona cha misili omala ke ex wana atuni yote yuma okomi kolo mobala na kutu asa mutema mabe mobala ko azandoki obala ko sekipe na ngai te bla 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 olobilo biloko belolo bebele tango lobi bongo obite ke olobele ngepande ko mobali tango so kabande ko mobali ma sœur elo na olobe loko foza da souple tango bala na okena ndaku na ye abano kanisa aloba moso nda aloba nde boye yuko tabike mobali ex mbani okuta bana ko sale boye asa irresponsable bana ko kipenda kute abana ko chakura na gazi te olobili makamno soko oloba na yo selo yo ndeko lobi okantike ozokanga mobali wana lisusu mobali na ko banga yo en plus mobali na o raisonner ke ndenga zoloba bo po na ex na ye eloko nini kozanga peke ngane soto kabwani aloba mabe nanga bonsoir mama mibeko respect mama mibeko nalba misili le mama mibeko na micho na siko bandeko nanga tangu yo olobi da mabe ya ex na obozala ne kala oyebisi muto bozane présent muto la bandeko nanga akobanga yo tonga kena ndanga bake firo aloba tenta lobi mo pona ex na ngo ba peke ngale peso ki un jour esimbite akobetela mutu mususu bo na mnito ana mobali bozana yakudo bena da bul nemo pena kana o mobali yo zana mwasi bokabone esimbite so kabona mobali esimbite oyo parce que mobali na suko petit momina kutu faux chéri yo nga tulisa mwasa batu tina boboya ni bine ba boye ba ni tina ni boboya ni metemi ko su copine mususu okomo boma ex na yo yusko mona komo boma ex na yo okoba copine na epa copine mususu ndeko tazakwa bano ba olamba te yo tazakwa sala kutu salite makaska na manzaka makaska na makeup makaska bona boy copine bozane pe mon frère alba mobali aloba na ba mboko le bino petit Jean to mela pa na likamba ngoti petit momia okeno melela yo pamba te ozo teka déjà muninga na ye mwasi epa na ye benda boule
Mobile ni nga loba boy. Mobile ni nga loba boy. Na mbicho bande ko ngai. Yo zana okolobe loko nini to boya na copine wono loba ngote. Mais ozala kaka pressé ya kwa akize copine bozala na ekuta zana ebe olamba te, kuta zana za propre te, kuta zana za boazabo. Yosko mabeno mobali. Pone nini oyebisi copine bo vivre nete mikolo bake. Ndenge pe zawana ngana copine ngalo ke simba kite. Pamba te comportement na ngezabu. Ngana zala mwana simba kite. Molinga ko boma muninga. Eza bien te. To ko so boma muninga, copine po bozala ne pa obena boule. Ebi na passer Nunes. Ko lo ba boule. Akobenda boule. Aba mobile ni na to finga mwasi nebo. Mobile na finga ex nebo. Quelque soit maman ba no bokabwani. Okomi ko jimine na wana papa na nzela ni bo comprendre accent na. De bobona maman bana na yo, l'histoire est simbité. Divorce était que bana nzambe totoxa ngote. Mais aba circonstance mususu bande ko nga okanda kiteke o séparer na mobile be na mwasi. O mona kaka bo prou relation ekatani bato ba osa intervention bato bazo kokate ngo bake yo na mwasi na mobile boyebi tina nini bokabwani. Mais ça la passe pena ma o mona yo papa be jeune garçon o boyani na ex na yo bande ko ngai okomi ko jimine mama ya bana na yo. Ozobosa te ke mama bana na yo azana bana na yo na ndaku na ye. Ozobosa te ke mama bana na zo soin ya bana na yo. Mais yo papa ngako diminuer pas petit moko zui moi loko moko zo mikolo yo on ngasko diminuer sikoyo mère bobotani mwana oza na sagesse te papa ena tana ba ndona na kati na lisolo mwa muke totala bilo tozolama ebi na petit jean si na ba mboko iko na olongo la petit jean parce que sale loko moko babi petit jean sakana atin babi to bala pamba atin faut sala biloko petit jean babi mobali aromatique en attendant bisa okaka na biso angoyo ezobela vraiment makasi na sangisi ono sobo ezaka mbisa okauka ezaka mbisa okezotoka en attendant ce que bande kunanga nena sopa misili nanga na kati nazo misili nanga na tie misili na kati excusez-moi. Babi bo s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV. Babi makamba bien ezakuna. Babi bozo mona mbisa okauka ekoti na misili na kati. Na kozwa mai nanga na bakisu mai nanga. Tozo mwa mbisa okaka yango na misile koti ndema eza muke il faut na bakisa mwa mai muke pa etuka malamu bakisi mai nanga to tiriswe bilo na biso etoka misili na biso yango ezotoka bandeko na nga eza misili ya sa bicarbonade ntango botia bomo ndenge eza sa bicarbonade natie mbisa kokauka otie bepice na yo nyonso yango natie a babi lelo eloko lelo tokolia misili na dedongo epa Willy Church epa Dadi Ilenda babi na finiki misili nango ezotoka ena tana bandeko nanga tosolola bandeko nanga yo suko na minute wana okoya lisusu okomi kodimne mama ya bana na yo odimne mama ya bana na yo omona ke okomi ko critiquer mama ya bana na yo ba papa il faut tout dans la sagesse quel que soit boboy na mwasi na yo quel que soit boboy na mobali na yo eza na importance moko te ke olobaka mabe ya mwasi na yo bien mobali ne pas ex et pas mobali obozwi c'est important te ponanga obana ko loba ti wapi
kize ti wapi. Et babi vous s'abonner massivement à la chaîne Amabia Star TV, babi makama bien ezali. Yo pe kana minute na ke au monde kabona mobile. Ozo mobile mususu pe okomi ko boma. Obomi mususu mobile na papa bana na. Aza ku fo papa akipanga bana te boye. Ndenge ka ozo panda mobile wana sango. Mobile na obanga aozala mimbi na be careful na bi. Moi c'est na ngalo baraboye. Et comme après que un jour ngale peut to boyani aolo ba mabe na ngali bana. Et ngaba bande ko nanga soki bo boyani na ex na yo. So bo boyana moi si na quelque soit mobile, quelque soit fiancé simbité. Et ça on a tina mo teke obetelaka muto bozui muto azue mikolo bana obetelaka lisolo. Que to boyaki na e pona boye asala nga boye akimenga pona mbongo bona boye. Et ça madame mingi vraiment te. To linga to bébé ça va réputation ba ninga te. To linga pe to tulisa pe ba ninga pete. C'est là yo mobali yo kantike ce que ça ba ke moi si na ngala dans ba ke ex maman no aza fomo mais la fomo mite. O moni ka dango tiki ex maman no na bana na 4 5. Eza na jomo go boyeko alula ke musika. Aye ba teke moi so na ozoende ni mais si conseil c'est di ka boye yo bwa kisie. O comme c'est faux momi mais pas Dieu musa vraiment momi na nenga mukete da faux momi na suka bi mangwe et pas na yo parce que osana ozora so ya moi suna ndakute ozora so na moi suna ndakute so ezala ka yo moko papa ke wenze OK shopping OK garde-robe et tonika biloko na yo mais soko te na garde-robe ba moi si bande ko nanga bilama mobile eza mukie. Mais yo ka mutali boso ozawa na pona ko bomba ndeko na yo pona ko mamwasi na yo. Papa il faut tout en sagesse. Mabe bobo na mwasi na yo eza yo moko. Engolo bateke mwasi na zaki mabe makasi ko leko non. Tamsu yo poza ki mabe makasi ko leka mwasi na yo. Mais yo siko linga kaka obimisika mabe ya muninga pote yo za la protéger te. Lukuta bakosa kate. Moi so kosa suka nango bana nango kaka. Yo ka loko ba bila moko si a petit Jean Cole loko a totally c'est loko. Mi sinem se toka ya na obi na mo muke. Lelo na baba pa ya te. Na obi na rumba na esprit. Misi na biso toka. Le show est ça la malembe on devait pas connaître ça ma casse te bon. Donc mais la pas dit caméra petit Jean donc on tient là quoi. Donc on met là m'gon photo met là. Tobina to comme na bakoko ebele on na bina rumba. Bien la biso toka toujours ba bien ça du solo au contacter toujours Mabia Star TV au commenter la message to ko yeba nena o ba di solo wana o palinga da sponsor Mabia Star TV o soutenir Mabia Star TV na razo sala aux allez bienvenue au commenter la message na kaka to yeba ne to kokosa quelque soit pe sozali babi fula ngengela pe so mbote mingi na Angola.
misina biso toka kaka quelque chose osala malembe baye bobuke basuki na bino bobuke basuki place nyonso ozali oza bezo osala suki la star aza na ye na makambo nyonso te naza makambo nyonso nasalaka bato so babenganga full comprehension donc naza na eloko naza na eloko nzambe asala na biloko ebele ongosala suki ocontacte toujours la star place nyonso kozala nakoya mpe so kozala ongosala maquillage basila bien yo moko kaka ongosala soin de visage la star aza wana babi bonsoir na héritier mambu babi héritier na kata France babi mobala mbeba rouge héritier bongo nanga naona babi sili lui na biso totoka lui na biso totoka toujours tozosala bien biso ezotoka babi merci na bandeko bosabone déjà na chaîne ya Mabia Star TV merci beaucoup babi bosabone massivement kuna babi makamba bien eza kuna na kati babi oza na lisolo moko boye elingi esunga komite na biso bakwangola contactez toujours la star toza wana mpona kolobela makambo ezoleka na Congo eza makambo ezoleka na mboka poto mpe na mboka ya Europe opesenga lisolo yango babi bandeko nanga tosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV makambo bien eza kuna na kati milioni na biso toka toujours misi na biso tokolema kitoko makasi bonsoir, pasteur John Ngela, retour à la parole, respect. Ya rouge na kata français ni toki libanga o la star oboka na toki libanga ya kana makasi Mabia Star TV ni na biso toka na kati ya Londres bana monde entier Mabia Star TV ni na biso toka yango ezotoka misili mbisa kokauka ochongo bamukie ezotoka babi anniversaire nanga ezali na mars aide kadina la star anniversaire na mars on a besoin de fleur te Mabia Star fleur ekauka mwa kado esala ya mwa bien Mabia Star TV
te na opinion s'abonner massivement et n'attendez que la chose au toka Pamela Mimi bonsoir ma chérie Nicole Bélé attends pourquoi ça yaya il n'a pas tant de l'année civile il aurait dans l'espace Star TV, la mignonne, Albichène et Zamoko, Mabia Star TV, Levé Chamberlain Cappuccino, Levé Platini Chamberlain Cappuccino. Voilà la tia Moutou. Qui met le Moutou là? Nana tia Moutou wana papa. Pourquoi vous avez un peu de maman? Au côté de j'aime ite au tia Moutou wana. Il y a un problème nanga. Oh bon Nico. Héritier, la de la Moutou a Moutou à ma béola zanan. Au côté de la j'aime ite, non la sonne va là-bas misili. Oh tu l'as Moutou, ça n'est intentionné. Ah bon Nico. Bilo na sozo toka ma ki toko mane na linga ki bilo zo toka. Bilo na biso zo toka vraiment misili zo toka. On misili zo toka vraiment bien. Papa mama soko ocha mutu na life nanga okoyo kolongwa please parce que so na 6 na ko bloquer yo. Ozocha mitu na life nanga pourquoi? Héritier tchaba teme belé tchaba love belé héritier nanga. Wana musu azocha ba mitu wana on dit na problème na ye. On sait que nanga soit pas na l'école na nzela minu. On sait que nanga soit pas na kwa ke héritier ba bi mobala mbeba rouge. Yango tchanga mitu n'importe quoi. Ça na ko bloquer na ko bloquer yo. Na biete bébé nzamba landela ye bébé nzamba tchaba j'aime tchaba miteme belé mutona tcha muto en rouge na ebite so kazanani merci beaucoup babi petit ja babi kole loko babi ya sakanate kota be loko ba j'aime merci beaucoup na mon Christ. Merci beaucoup ndoku wana to landela babio na bamboko tshela la star mutu yo nani ba petit ba chapa za ba hotelemela yo be héritier ba na Paris ba hotelemela yo ndenga mukete ba ibo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ba makama bien ezali misi na biso toka mwana coach alute zate fanatique ngo etoka mama makasi. Babi idéologie est comme mikolo ozana ex no boboyani bomba réputation na ye bomba réputation mobile na yo bomba réputation mwasi na yo ezate ke okende o poata olobaka n'importe quoi pona mwasi na yo pona ex no boboyani esopa o papa esopo mama en plus yo boyena muto boyena mwasi wana tika mwasi wana pese une chance. Yo pe mwasi yo boyena mobali wana ole ko bem sa réputation mobali wana pesa mobali wana chance okomi ko critiquer mobali wana o azana eloka nzoto te o azamukie tika ye na mukie na ye bato balinga biloko mikie bakozwa ye ezate ke yo ke no koloba par-ci par-là ke no loba ke azamukie azabo nous tozo loba mama ekosala eloko moko te pa bato basi musu baza balinga ba obi mibela mikie. Et bien, c'est la mouvement latin à morote qui a bébé sa réputation ya ex na obo kabonaki. Yo kabona ex na yo. Tika mobala ke na sa la vie na e. Ko so aussi moi 23 ans, moi 24 ans. Eh, yebo tata mo bimba ta mona kezwa. Mais yo maman zala ki na e pona nino sona kité. Pona no solo la kité.
Siko ye azana na 50 ans, akio zone mona mo ya 25 ans. Siko yo problème no eza nini? O salisa compte muso à Facebook, on a na makamno na mayeli. Abima kuna mwana mukie. Mona 25 ans mwana mukete. Parce que mona naza na banzoto, na ba donner na e. Engoni ba ke yo to yo boyi mutu, ozo kansele ke mutu wana kotula. Na défaut na e, basi musuba nga ba défaut bongo. Ozo comprendre? Yo boy mobali wana, wa aza makolo mikie, makolo eza mukie pesa nga stress. Moi si muso azala ko azala kuna besoin makolo minene, tendra na besoin makolo mikie wana. Siko yo, o komiso bilobela. So kutana batu kaka jwana aza fojo, aza impuissant. Aza impuissant, mutaboy cho mwana aza impuissant. Pourquoi komi loka vino moko boy? Pourquoi komi tia stress na vino moko boy? Comment landela ka via mninga semana sima? Ex na et peut-être boboyana. Pourquoi comment landele sima simbite? Luka chemena yo nzaba kosunga okutana mutu mususu, akutana makolo minene. Bon pesa baninga chance, ce relation simbite ko bemela mutu réputation te, bo kabona malembe. Bon protéger ma réputation moninga quel que soit moi si quel que soit mon bal bon protéger que c'est très important la vie. Pas battre dans ça en présent fiti to ebité. Na fiti tam sou ex na ko sunga yo. Au compte na besoin le mobo ex na ma casse ya ne lo kwana. Tembo kabona ki calmement on le baki ma bena été baloko jimine été na minute so benga na service monde konanga quel que soit moi son bal ko sunga yo. Arosunga yo. Déjà on a tina monte bande konanga ozana ex ne simbite ale okuma boboma ex na yo. Ici na so ke na otoka. Il faut na bagsa, moi keep magie. Non bagsa, 3 keep magie. Kumate mungwa ekokite. Bien merci na bandeko vous abonner déjà na chaîne Mabia Star TV. Merci beaucoup na bandeko bozo bokota na poko lelo bo s'abonner massivement. Oyebi que la star azala amoureuse na e. Oyebi que la star azala amoureux na e bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Babi makamba bien ekozala kuna na kati. Nyonso ekozala kuna na kati. À part qu'on a la carte pour le bébé qui tient la message de bisote non surtout ba réalité avec toi no loba yo abi boko tisaka batonde na soko mon image mo la star a tindeli yo yepe otindeli muninga mususu biso surtout musele kende biso to zo le sikamo bino ka sele no la star a vimbi yo ça na problème yo ka la star ayo cho porte na yo cho poa doto za mutema munene to lingelo mo so muninga sali to courage a muninga te ka ke yenda ngalaksani yongo mona biso mi bakwa ngola to progressa raté to nga mingi ko soutenir baninga te to soutenir baninga e kozala bien makasi ici na so ba dekonanga ezo kenema bien makasi na kobela misi mizo kene bien makasi mingi le bloc mboka misi lia ngozo bela maki to makasi
misili yango na mbisa okauka. Bien à ce que nous presque à la fin. Merci la bande de quoi au balandi repas à la star. Batese sur la star de la bisoto yeba ne bana baka misili na poto ezablo ko moza la rare au tolamba ango. Mais na somo na fleuve Congo. Na somo na fleuve Congo, za na shop moko na Londres na fleuve Congo yango na sombi misili na nga o. Donc misili na nga bande ko na nga liboso na kalingi mafuta, le nati mafuta na moto, na kalingi matungulu, na te tomate, na te ail, na te ndembi, makamno soto oche et kalingi kane to sala ba sauce normale. Na simana ngo so moni ke sauce ko bela ozui lutu amuke na tsheki lutu oya nguba pona ningeza nguba makasi mingi te parce que ça fumba te za misili na tsheki ba lutu mibale ya mbisa ya na kacha ya sauce wana na baniko balula sauce na baniko balula sauce nanga tona moni sauce nanga ebeli bandeko nanga na jusqu'au mbisa okauka na tie sko mbisa okauka na kati mbisa okauka peso bela na sauce tona moni sauce nanga ebeli bien na jusqu'au yo babenga oni misili na sangisi na baloli yosko nyonso tu yango nzobela esika moko donc repas na biso qui il y a misili. Merci beaucoup bandeko bolandi Mabia Star TV, merci na bandeko bo soutenir nga, merci na bandeko bo s'abonner déjà ba bibo s'abonner massivement biloka bien ezakuna na kata bi Mabia Star ko sexa bino Mabia Star akoya pona kopesa ba conseil Mabia Star mkomuso ko yepa ekosote ba mama ba papa nous sommes tous à pona ko sunga content biso ya banko Angola. Merci beaucoup famille, tout le monde est là beau partager image yo, beau partager et que ça la biso malamu mingi to kuna biso na suka pa matenyo na biso ezo ki yango déjà na robela. Na tche pilipili te ko matenyo webi ka bandako ba mama bana na mingi pilipili te. Mbisa okaka na biso misili na biso ebeli. Misili na biso yango ebeli. Misili ebeli. Tolami misili ya sans bicarbonate. Tochongo kaka mbisa okauka na mwangu ba mukie. Esala mwa bien pe mataba papa. Iloka mboko esala bien. Sola mili mobile no iloka mboka ya. Alors peso ba bisou moko na pokwa au monde ba bisou na kaneli njere ne kaka sentiment biloko lambele biloko mboka. Merci beaucoup famille, to comme na biso mbala sima bilo na biso ebeli et comme isko air ya kolia to kolia yango bien na pokwa bande ko ba ya hôtel ami la star lelo bande ko lelo na ko ba paya te pamba te lelo na lambele mo za spécial hein lambi ma misili donc na lamo pona Willy Church na lamo pona Daddy Ilenda. Repas na bango ba olé biloko lelo na pokwa. Merci beaucoup famille pour s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV. Bye bye.